wana ezaki Capernaum na biso nyonso parce que totaki yango d'été ezaki Capernaum na biso nyonso donc na kwena biso pene ya mabele babando benga Capernaum ya baba apo donc kota ba chef Rex na bachango babando benga Capernaum ba Rex mais yeke koma na moment mo wende ki po ani na kena ba groupe na zaki ba chef ti ezaki na berrer ezaki ba passage na nyonso na berrer berrer boza bobo pardon ba passage na ezaki na berrer ezaki berrer ba passage na pe nyonso ezaki na berrer ezaki juste Capernaum ezaki groupe na biso après les étoiles toyeki osala Capernaum ezaki président pas président LBG nga nazaki chef kuna mais yeki koma na moment moko boye esenga lisu te ke après azala te poani po apo akolaki akomaki mokolo nakomaki opese mwana groupe yango yeki osenga ke na lungo. Qu'est-ce qui te dit que nani ayebisaki oyo ozopese te eloko baninga bazali na kati banda opese te alors te omoni na équipe ekoza nango ka ezaka bakisa mais Messi azali Iniesta azali koyebisa biso te ke Messi na Iniesta bajwa ndenge moko donc Messi apesaka makasi donc ngai na Capernaum. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit na balandini sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube, chaîne nanga, chaîne na bango balinganga nga pe na lela bino ya dega quand ba obolinganga te en tout cas nga la lova bino na linga bino makasi quand bino nde boza ba abonné nanga son bino nga mobulu makasi boko s'abonner te ba o pe bazo ko s'abonner o bazo te ba j'aime na bango et ça la biso toujours ba vrai bien. Je dis merci déjà à la caméra, je dis merci à Joël Yanga balobi un nouveau riche en devenir. Merci à ma coordonnatrice depuis Paris Namela maman na Emi Winner Nancy ngalula mes condoléances à toi Yaki Jos Maya balobi tozo la maman a na Kinshasa na lo numéro 118 Yaki Jos Maya na kata mene o abungisi maman na etoza ko compentir mawa ensemble na yo déjà enterrement et kozala c'est samedi na commune Kinshasa na avenue lo numéro 118 bat bolanda communiqué oyo signé par Nancy ngalula motema Jos Maya groupe théâtral 4 déjà na pembe nanga bomona a Paul Noir oyo a déserté na ebité soka déserté na ebité so ba bebani na ebité so ba weli moi si nga théâtre makamwe na ebisa bino ba groupe théâtral Robi manano esilité mususu yango ebimi 4 oyo a Paul Noir mon 4 o alobi lelo to betama solo ya groupe to betama solo to ba pourquoi il a quitté Capernaum de président LBG o lelo asali elona elona. Bonjour. Bonjour Chati la star, bonjour ba fanatique nyonso ya Apollo Noir papa ina partout besoin mina monde na ba Paris ba wapi wana Apollo Noir na bino yeyo na yebi ke zuma temps belé pour bando mo na biso te mais lelo to revêser na micro ya Chati la star ba pesi biso pene espace to pesi là Apollo Noir na bino yeyo président boye ba ke chef ya ba groupe tale belé na yaki na kindumba ba groupe moko désormais sikoyo Apollo Noir apesi identité na sikoyo na komi papa donc 4 groupe 4 club des artistes talentueux voilà. Merci beaucoup. Après le noir a commis président donc c'est que to benga président donc azasuka bon ngape na président donc c'est que amina ngaka donc so ezaki nazaki élève na benga président to benga kara président to ebité to moni pe bana na sima après le noir groupe et ça ndenge nini to ebandi ndenge nini après le noir azali sous na président LBG au bat bayebaki au ba projet zalaki tellement ébélé au sali groupe na yo et sali ndenge nini leki ndenge nini. Ouais, Apollo Noir, on a pu profiter na pesa na nous merveille LBG les Rambo du théâtre congolais. Président Mukuse ya pembe ya nzela minu. Dans le théâtre congolais bato Mukuse ba yeka mi balé ki président merveille LBG na Chati la star. Donc c'est bon. Donc na longwa ki ouais, il faut na loba na longwa ki. Ezaki juste Capernaum mais yaki groupe na biso après les étoiles to yaki osala Capernaum. Ezaki président pas président LBG nga nazaki chef kuna. Mais comme na moment moko boye esenga lisu te ke après azala te poani po apo akolaki akomaki mokolo nakomaki opese mwana groupe yango yeki osenga ke na lungo. Qu'est-ce qui te dit que nani ayebisaki oyo ozopese te eloko baninga bazali na kati banda opese te alors te omoni na équipe
ekoza nango ka ezaka baksa mais Messi azali Iniesta azali koyebisa biso te ke Messi na Iniesta ba jouer ndenge moko donc Messi apezaka makasi donc ngai na Capernaum et groupe na biso ba yaya bazaki ba CG na biso Dikando ba chef na biso Rex biso sko to yaki ba soldo ezaki nga bando benga nga pumo ya groupe Capernaum na bando sa tama kambe belé mbamo na Capernaum quand na bando lo ba Capernaum yaki vraiment groupe na biso tellement na komaki peser tellement mingi yango moni et créer ba makambo wana bana balobi ko pa bando peser makasi olobi Capernaum ezaki groupe na bino te mais président zalaki groupe na bino tant so ba groupe na bino seke bo salaki ensemble na ebiji. Bon, que ça l'ensemble, moni et l'autre cause à binonio sur mes visionnaires, président LBG, les étoiles, na réunion liboso, par rapport à un président LBG avec des chefs Nabiso, Toutene, Banda, les étoiles, tout ça à Capernaum, déjà par rapport à vision, tu appelles ça groupe combo Capernaum. On est à Capernaum, Nabiso, parce que tu as un mot d'été. Et à Capernaum, Nabiso, on a quoi Nabiso, peine à ma belé, Babando, Ben, Capernaum, il y a Baba Apo. Donc au taba chef Rex na bachango bando benga Capernaum ba Rex mais yeko comme na moment mo wende et yo comme Capernaum de LBG connais si katezana kateze bi yangai ya chef Black kateze biso tout kateze ba or noir kateze donc biso pena to na idéologie sika donc 4 modes d'emploi biso e tikala tito couvre tikala comme 4 de apote d'accord président na ozongara parce que micro est tambola na okaka et ko tambola to tuna lisusu olobi lisusu kati eza yesu ya yo pour kala mi te to mbongo roya kati ekoma ya yo biso pena de ya makambo mbongo te parce que gérance déjà ya mbongo ngai ba pesa ngaka rapport praise mbongo ekoti 2000 na 2000 no yo 300 francs nango donc ebika c'est que nga par rapport à boulot na sali salaire na ngeza 300 donc Hollande to 1700 na bokabol ndenité donc moni makambo nyonso et bon à boza na statut ya bien pour botambola donc place intellectuel basangani il faut statut de tambisa bango donc bi na Capernaum ba intellectuel bazaki makasi bana ina donc c'est que kolanda bien bo weleli mbongo tatolo ba pe vérité ya poto ko sarate parce que ba fan bazotala mon partenaire officiel Ndaya Maele l'Africain libre balobi yonde mon papouche merci à toi aussi Ndaya Maele merci parce que yo zalara yo tskalara yo mon oncle beaucoup la rabongemba Poutine depuis Birmingham tout le vérité est-ce que ça m'a mongo tout ça m'a ba filmer tout le vérité tout ko sakate on a longwa ki na nga na salle lo na non lo ba vérité merci vraiment pour la question na yo nga dia na rolo baté que Capernaum to kabona pour na mbongo Capernaum modèle nyonso to koma famille donc biso pene za ki non famille ndem tuzale na kati parce que départ ya apo na tika $1200 à deux films donc na landela za $5 na tika pa $1200 il y a deux films sauf que elonga na yebi ke makambu ya mbongo mona ki yango to yokaki te na mona ezaki to aki na contrat na chaîne mobe moye to ça yango sous promotion te parce que kuna na te et puis elengi nango ezaka parce que ba film ça succès mingi ya Capernaum mais ba film apo abetaki voilà apo abetaki ba film pena succès ya Capernaum mais ba film apo abetaki donc ya pembo nango te nalia na mbongo nango te donc ngai loko ezaki important ezaki to privilégier art Capernaum ezaki parler na biso ndemo peka kati ya parler na biso ndimite ke merci beaucoup c'était là Apollo Noir oyo azokosa na ekaka na micro chati la star mais to kange kaka na suka ya émission na biso ya lelo 4 pourquoi 4 au crée pour travailler na ba groupe bando kopesa ba répétition tel que groupe nanga groupe La Liberté oyo zalaka ndaku na yo na bi po donc quelque part pourquoi pas au kindekara au sangana na buto déjà bandaki que au sale loko na ozomona te que c'est un peu glissant. Ouais, question est vraiment très capitale après déjà dans Capernaum a ta chef à ba groupe ebele ouais ba groupe La Liberté qui ba groupe na biso bon déjà zaki par rapport il y a on lobby Capernaum et parler Capernaum et parmi ba groupe ba jeune ezaki bando beta Capernaum et na kati ngasko na zaki troisième personnalité groupe chargé à taba makambo bele na kati ya groupe siko na bando beta machine na longwa Capernaum na ke groupe moro bwesko par rapport à poids kuto Capernaum mais ko ki su ko signer ko supporter te donc ke groupe ba tu su ndeni donc kasi koyo ko biso ndamela ngai président LBG donc c'est que président no peser ko le kayo ngape na Capernaum ko mayo peser bon na lo bateke na peser ko na ko mayo peser ko le kaka président LBG te mais na kati ya Capernaum na ko maki poids wana pena qu'on se le dise na ko maki poids
on pesait kaka le rôle a été mais comment il poids bâtonnier. Président El Bija Banolo Bango. Na yebite tamsuna lelo so le roi na za isute langage ko changer. Président El Bija Banolo ba partout ya ko kende bitumba mo so ke lié. So bengi après intervention ya organi. Merci beaucoup. Nous allons souffler. Après le noir, tous les morotés, tous les gens nous basent na ciment. Toroki ko pesa ba micro, ba le moi quelques présentations. Bah se présenter et puis bah pesa moi de dédicace na bon parce que émission ça ya bango et ça ya groupe. Après to zonga na yo le sous pour na programme pour to yeba ba quel film de jeux les ka chaîne de jeux les ka et puis bah projet ya groupe et ça ni voilà. Donc na ba na to pesa micro na biso na ciment. To moni ah bonjour, autant ça ka micro hein. Ouais, Mbote Chati la star. Voilà. C'est l'artiste qui est black, mon bel mon béa, Mouindou Kande Bomona. Donc, Jackie Yakoko Pai. Naza chargé information et groupe. Et puis, Naza chef adjoint et répétition. Donc, répétiteur adjoint. Donc, quand on a dit 4 mois d'emploi. Donc, Bisson de Moussala. Moussala de Bisso. Les gars, Bisso Kanakala. Mais Moussala, on dirait Moussala, les gars, Bisso. Donc, Mbote n'a pas Gisha Bonzene. Donc, Gisha Bonzene, manager privé. On est en aïe. Mbote place Yosa. Ouais, bonjour, Chati la star. Moi, c'est Mouindou. Ouais, moi, c'est Hilda la Patelière. Actrice, il y a Club des artistes et talentueux. Donc, je remercie d'abord ma fan d'Abisso, la Club des artistes et talentueux. Place Bozan, la Pesvino Bambote. Là, je vois ma grande sœur Charlacia, la charismatique. Maman, il y a Darel depuis Bruxelles. Et puis, la pesca président de la Mbote. La pesca copa Mbote. Donc, tata la biso quoi. Ouais, bonjour maman Chati. Moi c'est Josepha Joby. Voilà, la fille à papa quoi. La pesca Bambote nanga na l'offre le fait mes merveilles depuis Afrique du Sud. Mais big dédicace au patron Blavatsky qui a menga. Donc, on est à Bango quoi. Bonjour Chati la star. Babi moi c'est moi Mundu Ma Kitoko. Donc on a simple membre ya groupe Kati. Bambote na na pesika na maman na ngai na famille na ba artiste no so ba été donc na la bino quoi, il y a trop quoi. Merci Chati la star. Eza actrice Barbie Moari. Na pesi Bambote na ngai na famille Moari Mobimba. Pe na pesi Mbote na ngai na Sui Rock. Sui Rock ndi ba lobi makambo. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Chati. Ngaïza Kintu et loko la chose. Donc, Mongolais, yo, bango baye na nenga bakizengi, biso to yeli bango na système mongolais. Sans plus tarder, on pèse vraiment ba salutation na ngai pa ya le 3 fois champion, Papi Abedi, na bossa inte triple M, Michel Mokole, le docteur, le futur docteur Peter Kahn l'a bien expérimenté. Donc, yayo yamwana, merci. Merci beaucoup. C'était là-bas na Kati. Présent, namoni vraiment bana baza intellectualité za makasi, c'est dit à quoi? C'est dit que déjà biso toza bato toza qui bien instruit. Nga déjà ndenga banchik. On dirait CV na nga na bato théâtre, on dirait ya ba âge na nga, on dirait to mo belete pour nga kenda ba campus, na kenda ba IEC après na ke su ba ina. Donc biso pena instruction on a donc so raté no éducation pena na parler so yesu na kati on dirait to sala yo recyclage. Donc nyonso ebandela mazero. Merci beaucoup. Après le noir, alobi pe mingi, to souffle moi mukie, to tala ba extrait ya 4. Nengeni ni musala zo est vrai et puis to continuer na présent na biso to continuer après ça so objectif ya groupe et puis ba ambition au azan nango par rapport ya 4. Maman, je veux que tu me dises la vérité. La vérité sur quoi? Sur mon papa. Ton papa? Oui, qui est mon papa? Nazara jeune fille naza mukolo tozoka ngai po na mama na ngaza na envie so ngoluka problème na libala na nga Kono ko bomae nga nakamunga e bon comme ça muninga na mama nga nakopoma yem comme ça si je
trouves encore ou Nayoki sous rapport que tu continues à voir les foutus garçons qui n'a, je ne sais rien, tu finiras par aller en prison. Tu me connais très bien. Ah non, non, pas bien d'or. Yo, bien d'or. Bien. Donc, on a l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on a mais c'est l'histoire. Tu m'as donné encore les camots au salon. Il n'a pas parlé de Niki. Les camots au salon. Papa t'a bien. Tu ne reflètes pas l'image d'être mon fils. C'est quoi cette question stupide? Moi, je croyais c'est quoi le problème? Tu connais pas le nom de ton papa? C'est Éloge. Non, il n'est pas mon père. Pardon? Non, maman, rectification. Ah, c'est une rectification. Non, c'est une rectification. Attention, fais ta faute. Ouais, avec le temps, Toko et Bandemeli, Toko Sala. Ah, voilà. Oh, tu penses Non, je pense. Voilà, c'était là dans l'Issungi, il y a notre caméraman réalisateur Joël Eyanga Oya Télévision et ce film on a déjà titre dans les années. Film on a titre dans les deuxième erreur. Titre dans les deuxième erreur. Biso mo ekendeli na biso eza. Pourquoi deuxième erreur? Deuxième erreur eza par rapport ya bon nazo na pesa exemple moi eza moi. Deuxième erreur pourquoi tozaki na les étoiles qui groupe na biso kota président na biso Bobo Manoka na PC Mbote to longwe les étoiles to sali Capernaum. Première erreur parce que tout le monde les étoiles n'atteint les étoiles qui n'a succès. Tu es Capernaum peut salir sous succès à pas long. Donc deuxième erreur par rapport à bon. Yo bandoki kana ba troisième erreur parce que yo zo ke na ba erreur tant on peut quatre comme na succès yo po tiki bana. Yango moni. Président tiki bana. Yango moni poto comme na ba erreur li soute to suki kana deuxième erreur wana yango moni to sali quatre yango moni pourquoi na zonga na question ezaki pour ani na kena ba groupe na zaki ba chef ti. Ezaki na ba erreur. Ezaki ba passage na nyo so na ba erreur. Eh erreur. Bonza. Bobo pardon, ba passage de c'est non mais. Yaki berrer, ba passage na nga nyo so yaki na ngo berrer. Donc pena de makabu. Te pena na ebité donc na sombi de lupangu. Donc na sombi de lupangu donc na ju de compte final na nga par rapport à ya. Mais avantage à la place dans zaki parce que zaki ka ba pont o salaire que na bima. On pena za ingraté parce que ni surtout Capernaum ne plein place so zaki ke ba teka ki face na nga i makasi. Pour na zo katama code ya moi 50 € Christ abozena tindara. Oh, Christ Akavasi so plutôt tina maman Eliakim ezaki parce que Capernaum était kaengai. Donc biso mo pe le roi to yeba yi komisa le lango to jusqu'au na savoir au to za lango. Chati la star ne pe na yebiso na bi batu babongama. Babongama. Merci beaucoup Apo, merci beaucoup na ndenge nini ozolo babatu na biso babongama. Merci pe na ba fan na biso nyonso o balingaka yo baso na émission na lelo. Bo s'abonner massivement déjà na se ba komi abonner soko cliquer aux amumba. Apo to zonyo mke objectif. Ya groupe ba tebele ba sala lo ba groupe ezaka Apo olongwaka ko ma président parce que ba président bazo ko se multiplier le rôle la map na kati ya RDC objectif ya 4. Ezanini. Objectif à 4 c'est pour promouvoir talent ya artiste. Yango les objectifs na biso tali biso nyonso awa na ebisa bango mettre fonabi ndeto aboye na kati ya groupe eza ya ngate parce que na logique groupe ekoza ya mututé. Groupe eza ya biso nyonso. Donc souci nga na ngo yo pe foza nango. Donc abu na ngeza te ka ndeto za boye photo suka na théâtre to salaka. Le roi biso ya toza de bana ina yo yebi, le roi de biso toza bana ina. Eza ke Deborah Dorcas Nazana ba Pelaginda Kande bazana to promouvoir art na bango basuka na théâtre te pourquoi pas lobby to ça film yango lo na lo ba bango lo ba lekel biso ezaka kala na kisi bon ba lekel biso kana kala na kisi donc boule peneza ke to promouvoir ba talent o eza ba revêser ba timbela pena bango. Merci beaucoup. Ba timbela vraiment bango lelo ba groupe belé bazana ba objectif a bien oui. Mais réalisation de ba objectif wana ezozala mingi te. Mais compréhension ezoya entre ba jeune groupe ou bazo bimalelo. Ba précaution nini Apollo Noir en tant que président oyo a sali deuxième erreur. Ou à l'équipe déjà na ba erreur wana. Ozo ta ba précaution nini par rapport ya 4 oyo. Lobi qui eza eloro ne osombi so mapang. Omoni déjà par rapport ya 4 biso to abato oyo ba makambo biso ba makambo esala ka bato balongwa groupe a biso de to na nguti. Po ba makambo esala bato o ba pesa nga rolte basala nga boete donc nga déjà no c'est fort na former bango makasi na ben na boule
na formé bango makasi so bakomi pena makasi ba makambo wana awa eza te puis biso a elengi na biso moi ce que eloko elengi ya awa eza nini awa kokota tozwa na biso parce que eza mode d'emploi donc biso pena eza so longwe toya chez bino toyozwa yo toyozongisa yo po eloko esalaka bato balongwa awa tokosala na biso yango te olongwela nini. L'un des choses où ça la rabafi na benka bafi balongwa pe ba garçon balongwa na groupe eza ba président pour ngamo pe na tamboli ba groupe na ebo seki hein aseki po ebi mamna ina tuna esiko président ya Bogar neti Apollo Noir bona ba bebe bazala sima mo cameraman betelanga bango ba mona bango na bien ba chéri bazala sima ba ongenga makasi boy président est-ce président ko résister Babi, tout ça la rêve fort, tu éviter nyonso mais eza nzoto ouais on a la pena clair eza nzoto bon et comme à air moko pena libakwe mais président ko mais na sala effort kaka na tala ba on a misu ya kibo papa totonga mom ke président to benda mom ke bana ba yoka te président est-ce que madame pas na groupe te omoni nde yawe na groupe à madame azate pena kana madame te. Merci beaucoup, c'était là pour le noir, le bi. Madame n'a coupé ça parce que le lot, banebele n'a coupé bazolonga parce que président zaki moi ça oyo, allez chef moro place zaki moi ça oh wana ba wele na président chef wana sinika kei, fi pas sinika kei, oh ba santé président santé fi mon na groupe balongo izemi, salut boy. Oui pipi ba mambongo. Eza ouais pena biso théâtre ba jeune. Oh makambo le kana ba groupe ba jeune. D'ailleurs biso tozu de ba disposition nyonso. Oye pekisi biso ke tokoma na ba point wana te to apena yango na bi bato mayele place o basangana ke bonga baza na statut na règlement oyo etambisa bango donc ngamo na yebi ke loko na olukana sala oyo so perkité parce que ndeto abo eloko esangisi biso eza musala oui bolingo ekoki koya nango mais soki de bolingo na biso ye eke déranger musala so beta machika ndeto message yana bango bo squad longwa ke groupe mo ba ke zo côté pour so ke groupe mo boye tolandi oso boyo zonga na bengi sko président wana sala sko relation take président après so lexi pena mwana wana et sopanga président so lexi mwana wana et sopanga et président final donc carrière na o ekufa donc eza mwa bongo te ko mabete eza makambo nde senga arrêta mbola mais yango moni biso take bato mayele de tozwi ba disposition nyonso ke tokoya na kata ba stade wana te président tozongela yo to pesa pe ba micro na biso suna sima parce que ezaki de to lo banka de équipe parce que ba big groupe 4 c'est vraiment la batebele misus coup ba été et on to sali système il y a deux équipes mon ba kiti déjà auto une équipe misus ba pesa pe ba salutation na bango et puis to continuer to chiter au pesa biso ba filmer zo ya au pesa biso lieu de répétition au pesa biso marambo belé to pesi micro na biso to bandi sous awa madame bonjour. Bonjour. Bon, moi c'est Pélagine Daka, la cheftaine, la fille aînée à papa. Donc je suis là dans le groupe 4, dans le groupe Nabiso quoi. Tosaka musala rien que boulot. Donc je suis là. Bon, merci na bafa Nabiso nyonso balinga groupe 4. Tozawana na bino nyonso bolanda biso. Tozana tosaka musala bien to sepelsa bino parce que ça boulot quoi. Donc merci beaucoup. Ouais, dans le groupe Nabino 4 na bino nyonso dans bolanda biso bolinga groupe 4 mingi. Donc ba nyonso bana ba demandes na ndako eza mode d'emploi. Eza groupe na biso ya bino nyonso donc et ça bien so boyena ba demande na bino tant que mode d'emploi to yamba biso. Donc merci beaucoup. Na pesi mbote na ba fan na biso nyonso o balinga Pélagine Daka la star la fille aînée à papa Ina Apollo Noir. Na pesi mbote na papa Ina na ba fan na biso nyonso et à mon bébé la gloire à la maison donc bisous merci. Ouais, merci à Mignon la Chati. Babi Maramboisa na groupe 4 avec mon président. Na loba route pour ma soto bitolo comme lolo toloba na bizote. Merci kaka na batunyo so balanda groupe 4 na batunyo so balanda groupe 4 eza mode d'emploi. To te sarate o sala te to zamso na posa na ngote. So za na posa na yaka. Bonjour kaka na Doris Kosi. Ige boss 3 fois homme. Ige boss. Merci na bango nyonso. Merci beaucoup. Ah oui, hein, merci beaucoup, Château la Star. Moi, c'est Moukoussé. Donc, je suis d'Orcas Bas Solution. Donc, dans 4, il y a groupe 4. Donc, dans la 4, il y a groupe 4. Donc, mes salutations à ma copine de rêve, Patricia Mouloumé. Mes salutations à Paul Noir, mon président, Papa Yabanebele. Papa Ina, merci beaucoup.
Bonjour, Chati la star, le Koumouya Bassi à Congo. Je suis Williams Mounanga, fils de sa mère. Donc, Tozana Kati à Kati, groupe Nabino, Europé Sabino Makambo. Donc, non, l'obéi zéro l'obate, mais na pesimbote na maman abota Williams Mounanga, maman nangai, maman chérie, moi ça l'équipe Bassinyoso Nakitoko. Violette Mounanga et na pesi Janine depuis Irlande. Jani élégance mboti na yangwana. Donc bo pesa biso confiance to pesa bino makambo. Merci. Ouais, merci. Chati la star, je m'appelle Orline Moko, la fille à couleur. Tu es en tout un groupe 4, babi ande makambo. Ande kota ozo makambo. Mais je m'appelle napesi maman na mbote pe napesi sous grande sœur nanga Dorcas pe napesi sous mamit mbote. Merci, je vous remercie. Ok, merci beaucoup Chati la star. Moi na poto TV za la dote yo mongo za sur le terrain on a déjà ramené pesement. Ya oloba trop ezate na sepeli kaka la présence na yo moi de mabangi za ngate talaka yo moyebi. Na grand-mère na ngai mama Doudou Ntseka bambote belé maître Rombo avocat makasi muzodi bambote belé président Bola na bosante artiste na yo présent toujours na sepeli makasi loba 4 mots d'emploi oyo artiste na bino Igor Chiteya chef ya relations publiques na kati ya groupe 4 kande balobi 4 mots d'emploi bambote za ebelé mais on appelle ça 3 personnes. Donc on appelle si famille Chiteya mbote, on appelle si directeur du cabinet personnel Freddy Kabouyanda na musika, on appelle si Cédric Kalombo. Donc quand on balobi 4 mots d'emploi, ce que ça la demande, il y a encore tout ça. Bien ce que ça la demande, c'est là ba câble pour ya banda musala pour awande to pesa nde makambo. Awande 4 nde makambo evandi awa. Voilà, merci. C'était là une autre partie de groupe 4 au Pébameki qu'on s'est présenté. Président, comment on a trop jeune comme ça, et puis carrière, Penabana, ils en ont un bâton, mais qu'on recruté. Bana kitoko boye nayebi te so sur scène baza ndeni parce que nga fona nga mona ya rep na confirmer bango ebungo to kozonga sur l'émission na loba pena 4 c'est bon mais comment on a déjà ba figure nde baloba hein expression faciale déjà c'est bon osai nini simbi mon nini simo elo mo Chati la star yo yebi banda kala pour le noir c'est un bossière ya banda kala donc nga déjà nzamba salinga grâce kolongwa na ngai na longwe Capernaum na sala meilleur départ à théâtre Congo na longwa na litanga te mutu moté à Capernaum et donc déjà na yeka na nenga libanda era batu o balinganga batala nga basepelane jouer nanga après ça les groupes intel wana moni par rapport à formation intel ndo moni toye o kangisa effectif o tozana ngo biso to recruter kana biso te donc biso penso zeli recrutement etikala oyate bana penza parole ya ces gens na biso or noir mbombo to pese pe ba mote belé tozaki en pleine répétition bango ba kuna na siège ba continuer répétition biso to recruter te nzamba sala biso grâce ndo moni effectif o to réussir ko kangisa to ana plus de 28 personnes donc après trop jeune boye to kumba 28 personnes ezaki parce que déjà na ba départ ba charge ba pesa biso tu es baki ko gérer ngo bon non recruter pourquoi parce que groupe eza non ka na 6 mois na 6 mois on a besoin bateau na bango il faut ba koma makasi na transmettre bango bondoki on na ngo kisi to gwa on na ngo yo na transmettre bango bango pe ba koma ba jakia bango ba koma ba jakindes ko to e ba kozwa lo musu na besoin te toza na bato ebele wana siko tolekisaka bango te musala ezate donc il faut to former ba oso bango ba kembi nde toza na mesure ya kozwa bato musu yango moni pourquoi ba bengo 4 mois d'emploi bosa ba demande bino boya opposer les biso avec le temps to lukato répondre. Merci beaucoup. Toujours chuté déjà vers la fin de notre émission. C'était là Apollo Noir et le groupe 4. On va mettre un peu sa programme. On va faire programme à filmer. Bozo les cas déjà na chaîne Inakin. Et puis ceux qui sont sur YouTube, bozo les cas déjà quoi ça veut dire que non ba filmer non balandango na Nintel. Ouais, merci pour la question na yo déjà na ndenge kin awa kana mwata muke 4-6 mois to a na 4 films auto réalisés ba ota la biso na bandenga ba kinia eza na biso TV
toleka na biso TV kuna film na biso ezalaki rétroviseur d'ailleurs pe totango fin chaque jour toleka na chaîne moko Vision TV donc tokobakisa pena ba chaîne biso pena intellectualisme esala tokobakisa ba chaîne na ndenge libanda tozo diffuser na Time Papier Abedi TV wana partenaire privé na PC Bambote Belé le boss Papier Abedi 3 fois champion na PC Bambote Belé tozo diffuser sous na chaîne moko Carmel Media Info et pas boss na biso Gauthier Massasu malgré mais to PCP Bambote Belé mais na ndenge pe ekidiba pour ba chaîne table ndenge ba solliciter savoir auto na ngoto ketango na ba chaîne msu déjà na Chati la Star TV ata le lobby ba pe ba rozwa na bango lo romo beto ko pesa na biso bango déjà na banenga ba répétition répéter na ikelimba numéro 13 na ndenge kasavu bwana malgré confinement mais biso ezaka il faut to sara boulot na espace bola to répéter wana côté ba dino bazaka batu na biso ba gérant na biso ba chuda ba tout ba Yannick Immortel ba Trezeguet ba ya nyonso to arana ba on espace bola to pesi bango vraiment ba Mbote Belé coucou à Alvin Bola depuis France na monio Tito Bola mon petit frère ba bisou na yo azi place nanga mena oboto la ekala Tito Bola les jeunes boss na pesi ba Mbote Belé depuis Paris na profiter na ba salutation nanga mbala moko na pesi Mbote na bongo na ve na ngai Dodo Bozene Soda poto depuis Paris na pesi ba Mbote Belé maman Laetitia Mampuku Mikolo malgré tout mbe sonete code bon Laetitia Mampuku mère ba Keren na pesi ba Mbote Belé na pesi Mbote bongo na Christa Kavasiso MCK ba joyeux anniversaire non déjà lisusu Christa Kavasiso depuis Lyon na pesi ba Mbote Belé maman Bijou Kavasiso Keren Kavasiso na pesi bino ba Mbote merci pour na ba soutien bo continuer pour soutenir artiste na bino venanga Alain Kembela malgré tout mikolo sonete Yannick Ndia Galof amona depuis États-Unis ba bibino kuna confinement bon quoi dans pe moyen to tsa moi pression te mais to de la confirmer si la MB Gelor mabokolo depuis Soudaf maître Goucha Mukila Ngano Bénédicte Manunga Jocelyne Okako mwana popé mukolo mwasi ya mobile na ye Jocelyne Okako mwana popé mukolo mwasi ya mobile na ye depuis Libanda na PC ba Mbote Belé patient Kikoko depuis Brésil Garbatiko ba ya to bolinganga bato Angola tellement bosolo la fo yo na ko maboka bino ka en gros na pesi ba fa na nganyo so ba na Angola Mbote Belé pesi bino ba Mbote Belé bato nyonso ba besoin de contacter biso bo contacter biso na numéro à bureau plus 243 81 76 32 524 plus 243 81 76 32 524 CG Or Noir Mombo moi ça Mwindu to pesi ba Mbote Belé to pesi ba contacter présent na ba réseaux sociaux ba beta nini pour ba na ba réseaux sociaux mikolo yo WhatsApp na ngai ezoleka te yango to bien bino numéro à bureau Facebook na ngai na Facebook na ngai nde bon akon de best mokili boko melanga même akon de best mokili soka boko melinga wana directement borozwa ngai ngamoko pena na répondre na nga et puis na rendre moi courtois mais par rapport à merci beaucoup toza la question na biso piège autotuna na fin émission na biso Apollo Noir toko tuna yo ouais pas de problème Apollo Noir bengisi ba comédien libanda mboka ba ki représenter mboka ba ki le spectacle mais yo mto sa casting na bango pourquoi c'était nga 5 comédiens au boké ça spectacle libanda mboka maman na ngai question so na yeba ka ngoto ngato sa émission te ba bengi 5 comédiens bon biso ngai siko problème na ngeza batu bo tena problème no te yo sitelenga kaka ya on a ina loba batu batena nga rigueur te po batu comment traiter je donne les yo cité kaka traiter nga orgueil après orgueil ta pas la na franc parler donc so ba bisinga na cité 5 ezanga wana eza casting na ngai déjà na mutu mutali boso eza président Bobo Manoka na PC Mbote Belé wana père na biso koko na biso na PC Mbote Belé première position eza président Bobo Manoka na deuxième position eza bongo président Merveille LBG Rambode babi mukonza spectacle na nenga kin eza président Merveille LBG wana de mi balé et puis Apollo Noir pour non ça bon spectacle Apollo Noir non ça bon spectacle moi pena bon non ça la bon Apollo Noir donc 4 peut au Kende après 4 na ba spectacle wana ota pena ba spectacle il y a théâtre 3 déjà te na obule siko nde bato basala ya spectacle po ya bato mosusu bon président Jéri Matondo mopila soso mobali na pesa ba Mbote Belé président Jéri Matondo na otia ye na sélection na ngai 5e groupe à spectacle
te 5e des athées 5e fois ezala so ba groupe nyonso etika basala ba spectacle mabe bon te bango te donc ndete okeka 4 wana tokeka 4 mais na kati en tout cas na kati 4 wana siko na kati 4 wana siko so babi babimisa te koki ba no pe ya basi babeti maboko ba oyeba te ba basi batie ba basi na casting te bon mais bango ba obeta maboko siko elengi na biso ezani yo tolobaki biso to wana franc parler bato bamona ngo orgueil te na bana basi ya théâtre ba présidente ya ba groupe na tia bonyo sur la défi ba yebi ko sala spectacle te ba yebi ça spectacle te donc yango moni to tie bango te c'est par là que nous chutons non alboli misangai te aye moi si moko ya koti na casting na nous chef là maman présidente ya groupe Bito ya munangai et fait là ça spectacle bien et fait là na nous chef là babi mikolo eza tremplin ba jeune. La jeunesse ne tombera jamais. Babito simbanara na maboko. Loko to sala makasi, eza to promouvoir art, ranking, baloba ki banini. Biso to pesi bino rendez-vous na TV. Donc 2020 tito ke 6 on to kota 2021. Et pas ba président nyoso ba jeune à l'exception bon nazuka na ba vie na koti ba vie masumu, ba vie nyoso na koti ba on a 4. À l'exception ya mutute. Na ebisi bino nyoso bobongama parce que biso toye. Merci beaucoup, c'est par là que nous chutons avec l'émission d'aujourd'hui. C'était avec Papa Ina, Apollo Noir, mon ami ou a commis le présent dans le groupe 4. Que je dis merci. Apollo Noir, question ya souka. Oh, linga kina tuna yo na tunité. Oh, linga na tuno nini. Question souko ebonga ko tuna nga. Ebonga ko tuna nga. Oh, yo tunité anga na rappeler yo. Question bongo tuna nga ya makasi. Elinga ezalaka ke Merci beaucoup. Je dis merci à toi, notre réalisateur Joël Yang, les nouveaux riches en devenir. Merci à l'ancien le monté Matijos Maya. Mes condoléances encore une fois à Joël, à toi aussi Joël Maya, Nakata Maroc. Merci. L'Africain libre na Iba Chati la star yo mo sur la tête Ndaya Malenge Mayenge l'Africain Ndaya Mayele l'Africain libre. Na peso bambote belé Joël Yanga mutunanga de tous les temps de tous les jours. Donc toi la biso na ngonga nyonso. Na peso bambote belé yo pena mutu assister biso kota. Merci beaucoup tokangi tokati répétition mais todo tika déjà aki continuer répétition na nga na continuer ba mes condoléances na Joël Maya, ya Maya kuna pe na peti ki Jos Maya, ya Mado Maya, Nene Maya, o bazole la maman la bango na kata kitasa maman Céline, o atika ki biso déjà tokundaye samedi o déjà tozo ko kende ko kundaye. Je dis merci à tout le monde qui m'aime pour le ngemba mon oncle propre personnel. Merci à vous. Bino si vous s'abonnez, continuez à vous abonner. Mingi de gros bisous. Bye.